Des bandes à London TV avec des Bruno original. Des solo à boye. Pourquoi mon thème ma bé à boye? Diable moi côté là que ya boya uti wapi? Oya ko bomisa mama, obi malédiction nini oyo meminde ko mobali. Des bandes à London TV. Obi pasi nini oyo tiki na mitema bandeko na yo. Ata lelo bongwani, ata lelo changer. Est-ce que pasi wana na motema bandeko na yo okolongola yango parce que liwa mama na bino e uti na mutu na yo. Des bandes à London TV. Balobi ke non bo traiter yango en famille pour bo perdre nyonso te bo kabula. Mwana wana abomisi mama na bango netolo bana bino na minso mo parti na ya mukie o bakatela kie amatisi déjà étage. Des bandes à London TV. To ebité mbongo oya matiseli étage wana. Point d'interrogation de oyo famille ezomi tuna na minute oyo azwi mbongo wana wapi. Des bandes à London TV. Oyo ka pasi oboti mwana na yo kaka pamba boye mwana koli a se révolter contre yo moko moboti contre yo moko yango tolobaka ke moboti il faut déjà ko banda ko baloba nzete ko babanda déjà ko dresser nzete tango eza mukie. Des bandes à London TV. Komona mama okokota mabele ne loko oya ye moko abundeli me atiki yango kasuka souci côté maman na motema souci ebomi maman. Des bandes à London TV. C'est-à-dire quoi? Tant to bota bana to yebani ko sola na bana. Bien sûr baloba ke to bota bana to bota mtema te. To bota bana to bota mtema te. Des bandes à London TV. Retomber ezongel ka biso ba parents. Retomber ezongela ka ba parents. Ba parents na minute to bi choc nini. Bato misus na minute bazo condamner ba parents wana. Oh maman zazo ba papa zazo. Des bandes à London TV. Biso ba parents photos za makasi. Toza ka toujours na prière. To tchaka bana biso na maboko ya Nzambe. Nzambe vraiment asali. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, Mbote. Boye imalam kande na lobaki na kati ya Demel TV original, hein, parce que a vraiment de marambo. Ya original veut dire ya kafu ya bo solo et ça la mara na kati. Ba bonye na biso na lingara bino na tina ndenge parce que bo sala vraiment musala elongo na biso. C'est-à-dire que bo partager ba émission, bo commentaka, bo emaka. Donc tozo sala musala elongo ezaka pona bolingo. Avant na banda vraiment maman na likambo ya lelo parce que lelo na koloba penzanga moko na kobeta lisolo moko ko toucher mitema ya bato oyo et kotisina liwa et kotisi vraiment na liwa to ebité soki eza bondoki soki eza mauvais sort soki eza nini to découvrir en ona bino pe na bi ke beaucoup commenter beaucoup koma vraiment moi mingi parce que eza vraiment histoire vraie. Là j'ai dit vraiment sincère condoléances na famille dibanzi la oba otaki ko perdre bongo mwana na bango yaya na bango noko na bango papa na bango na kombo ya Jean-Baptiste dibanzi la atika kibiso kuna na mboka ya atika kibiso kuna na Londres donc ma sincère condoléances na famille parce que vie eza bongo mais corps na no bimite corps ezoya africain mais to kopé sabino programme nyonso kala mingité to lancer les bino programme Yamatanga. Là j'ai dit encore un grand merci à mon boss, j'ai dit toujours un grand merci na caméraman on a toujours na ma caméra pour na kosala ki musala kitoko pe merci ki lisusu na espace la 70 oyo ba yambi biso espace o kitoko o bozali komona 4 oyo intimi penza permettre moi na popia munene autrement dit Cynthia Mbomole Kilimanjaro de la presse na ya vraiment kosala la bino musala na kata espace les 50 na mona ka bongo so na talibo na tel mpanzi na moni bongo Rosette Mayayi na moni Rosette Mayel babi mutatika tire bouchon à défaut babi to yazo servi donc au monde apena ke musala penza ezo salama comme il faut babi maître médecin n'habite comme on so yezana ki chinois ce que ça ki nini na éviter babi maître médecin babi lisusu Peggy Kalonda babi bango de vraiment ba simbi espace la 70 donc bon continuer ko s'abonner bon continuer ko partager l'émission parce que vraiment de makambo tokende na lisolo na biso ba maman ba papa ba yaya bandeko baleki ezo sala vraiment passe na motema lisolo on a kobetela bino
donc to tchaka ba penza famille na maboko ya Nzambe tobotaka bana tobotaka mitema te veut dire que makambo ekomela mutu na ville elo Nzambe kandi mutayebi donc neto bake oboti mwana mais oboti motema te motema ya mutu Nzambe kandi mutu ayebi yango eza na famille moko baoti ko perdre mama na bango ba perdre maman na bango na canal nini boyo kabandeko en tout cas bo partager émission oyo o pe azana ba histoire neti ya boy ana posa to solola yango ana posa to lobela yango bo hésiter te bo benga biso na ba numéro oyo kozala affiché wana na se bo benga biso to kozala wana penza pona ko salela bino musala lisolo oyo epesi pasi pe mawa mama aboti bana lokola mama nyoso abotaka bana akeli bala abali akeli bala na ye aboti mwana na ye aboti bana na ye aboti bango au nombre de 6 aboti 6 enfants ndenge kaka makambo ezokende bana bazokola eyo sala ke mobali akufi tant mobali akufi mama atikali na bana na ye atikali na lopangu ya mobali o atikeli bango babundi elongo na bana abundi bana misatu atindi bango na poto ndenge famille nyonso tolinga kotinda bana na poto pona biso tomona ke poto nde penda po muta resio il faut kende poto bien sûr mutu muso ko resi na poto batu muso pe batanga makaka po bazana Kinshasa mama tindi bana na misatu na poto misatu mususu batikali awa na kati ya kini parmi trois o etikala ki na kati ya Kinshasa awa bana mitu e baby mitwa bana e baby mutu e mitu e pété donc bakomi ko se comporter mabena mama oyo aboti bango donc etika mukeka balobaka ke mama na bango azaka ndoki bakomi ko sala ba art moko ezopesa mama pasi mama déjà kolaki mama mukolo 78 ans na habité merveilleux ko rappeler nga âge à maman 78 ans je crois 78 ans d'âge eza déjà ebelé na âge wana mama il faut azala na repos na âge wana mama il faut azala mutu moko azozwa esengo ya bana azova na bakoko na âge wana eza âge moko ya repos mama il faut liaka alali ameli miliki alamuki azo enjoy life baloba baba anglais baloba azo enjoy kozala parole na mukili donc veut dire que âge penza ya kopema âge ya repos diable akoti na famille akoti na nzela ya bana mwana na moko ya mobali ayeko koma kuluna bandeko kuluna mwana o akomaki ole asala taki kuluna na libanda mwana komi kosala ki kuluna na ndaku kobima kozonga ba retard ko se comporter mabe mama aloba te mama lobi na ndaku na ngai pe ba yo zonga kawana awa na ndaku na nga soko ye okukota te okolala libanda nde mama nyonso tu atelemela kabane tant que nzamba to babake ba parents baza ba nzamba se ok nde mama lobaka bongo na mwana sepelaka te mwana azo a préparaka déjà loko mwana azo préparer loko pona mama oya boti ye bandeko s'il vous plaît et loko ngo pas zo préparer ngona nani na petite sœur propre ya maman na bango donc veut dire moi na suka ya ba maman na bango maman leki na bango o maman o ya bango atangisa classe azoi depuis bo mwana depuis azara mwana mukie abokolié donc apesi vie ala kisi vie maman leki wana abaluke la grande sœur nae akomi ko comploter contre grande sœur nae na bana propre ya grande sœur nae donc abalusi makanisi ya bana bakomi contre maman bango ata bakute na nzela bwe baleka maman mibale moko na Kinshasa batikala misatu wa mobala osa ba trouble atikala na ndaku deux babimaki déjà mais so bakute na nzela na maman na bango ba babimaki baleka maman lokola bayebani te lokola maman na abota bango te apesa bango pe mate ba ina maman pour rien pona nini bazaki na besoin maman na bango ateka lopangu maman koufite boana place à okende te mais boza a besoin boteka lopangu pona nini po bokende poto mais bozo raisonner vie ya maman na binote bandeko boyoka lisolo o esike memi biso esike ko mema biso pe esike memi maman na biso esike memi passe na famille oyo
or que bana bakoma déjà ko sala complot na mama leki contre mama na bango, mama bango ayebaka te. Eleki mwa mikolo mwana akeko luka bakuluna ba se déguiser balati bilamba ya la police baye na ndaku wana po basala mama mabe. Mama pe ami kangeli kana kati ya chambre sa kola ki azui téléphone abengi ndeko ne moko boye azape soda. Abengi ndeko ne wana ndeko na bi OK nazoya. Na butu wana ndeko wana ye ndezala kaka ya bola kisaba carte boye na boye bala kisabo atala boye mura. Moto o mama bengaki aza mura. Ba mura ala kishasa do mama sakana ate. To ba moni bongo babangi. Bakei. Mais batiki kaka te babi bango bakotika te. Batiki kaka te. Et yo ko sala que ba mwana wana akeko lukasko ba policier ya solo mais afuti bango mbongo po ba ya ko sala mama o ya botie mabe. On a obetela bino eza histoire vraie. Et où tu consales ma on a Kinshasa paye y a pas même 2 semaines on a embêté la bino. Et ça les solo moi ça fraîche. Et ça penda fraîche famille on est coquité. Babito partager yango. Parce que ça fait très mal comme on a bana koko matina makanisa boy pas oya botio. Bakomi ko ya ko menacer maman. Bakomi ko ya ko menacer maman. Nende ko wana ya mura ayebisi maman lobito kende. Dans la police, to kende ko porter déjà plainte contre Makambo et commis déjà grave. Kokende balingi ba kende boy ba moni mwana wana ayena ba soda na ye wana. Obino bolingi bo kende wapi bolingi bo kima. Mama bi tozo kima te tozo kende place boy. O ero ba fongola raté. O te to ba bundani wana. OK, to kende na moko na bino. Bazui moko ya ba soda wana akoti na mutu ka ba mama ba kei kokende place ba kende kuna nzoka place on soda ki déjà miné déjà ba finaki déjà ba mbongo mutu osala bongo mwana oyo ya mama wana propre bandeko bakomi kuna menace mama mukolo bombo kanga ebo tie na prison po bobo maye akufa ne kaka to ndenge nini. Tellement muto mama benga kena pe azaki pe mona ba relation na epe ya makasi bon ba yebise ke oh atoza mura eza place na biso za musana biso mama wa kokangama akobima te raison eza nini bokangeli na raison nini te akokende kaka taka ba soda ki chasse nde baza ba intimidation so je soda banda ko intimider yo mo place ozaki toza na raison okomi ko banga pozo banga masase beta madale vide toza na raison moko okufi so murana abengi pe likolo ko benga bengi likolo wana pe bengi pe mokonzi pe place bazaki wana ba pesi ordre ba libérer maman to ba libérer maman mokonzi na obokende ka maman makambo zo sala ko sala ngo lisusu te oh makambo na sala na sala ngo lisusu te na sali nini mama zo lela mama mukolo azolela na sali nini ndeko wana emura a insister faut bolobela boyebisa biso pourquoi bokangaki so bokangi en tout cas makambo lobi te makambo ekokende musika bango pe papa na moni pe menace msupe leki abanjo se oh makambo yo batinda kibiso eza boye eza pona eza mwana na ya mobali nda yaki awa alobi ke eto kanga yo pona lopangu yo lingi bateka lopangu te bango balingi bazwa part na bango ah papa makambo famille yo mukolo boye okanga mama mukolo boye pona lopangu wana est-ce que zaye et pesa ki pasi bandeko et pesa ki vraiment pasi mama na zongi malgré zongi na ndaku souci bana na ngamoko na boti et puis soda na ekobimisa atangela ki biso susu na kombo ya mama leki mama leki wapi atangi kombo ah kaka mutonga na kolisi kaka mutonga na tangisi ba classe kaka mutonga na bimisi na miso abatu abalukeli ngai a détourner bana na ngai bakomi contre ngai ça fait très mal to bazo expliquer nga likambo na oki pasi comment est-ce que okozala na motema teti na niveau o mama o ya boti yo okomise tina ba niveau oyo pendeko na yo moko mama ayokaki pasi wana akokai ko digerango te ayi kuvandisa na motema mama komi maladie o tension mati o tension kiti o tension saliboye mama ekokota hôpital mama ekokota koma bandeko
Mama koti koma. Mama koti koma oa mobali wana atiki pe kakate. Azolu kaka moya te kaka lopangu. Donc yekuto santa mama na eko etali ete. Santa mama na etali ete. Bato misusu famille kaka bazolandela mama, bazolandela baso ya mama. Ti tellement maman déjà pe âge pour ça na ki mwa ndambu. Tellement maman malade se kota ki na nzoto ba souci, ba menace, ba nini. Mama ayekotika biso bandeko. Mama kufi. Mama wana akufi. Mama wana atiki lopango oyo aboya ki bateka. Abi eza souvenir a mobali na ye. Mobali na ye atikela ye po ya vanda abokola bana. Na bana o misato na bazali na poto bango balobaki te lopango koki koteka mate. Bato ya désordre ka ba o batikala ki na Kinshasa. Mama akufi. Kokufa mama akufi malgré mama akufi. Mwana wana mobali azo continuer ka kosala menace. Bandeko to sala nini? Bandeko poto kuna pe balobi lopango wana ekoteka mate. Ba bengi pe à partir à likolo koto na Kinshasa balobi ke lopango na ba kangango ba commencer par ça ne pas à vendre ba sesi ba mikanda kande ba basala rawana ke lopango wana ekomi intouchable. Siko boye bisanga na likambo boye. Au perdre maman na bino. Ba o bazana poto kutu bazana bangata moi bien. Bino batu bozana Kinshasa, bo perdre maman na bino. Bo perdre na lopango o bino bolunga boteka parce que ndezana ekoteka maka lisusu te jusqu'à ce que mibeko ko ute pa bandeko na bino a poto soit babiba ya Kinshasa pour sikoyo bo sala makambo bino na bango de solo a boye. Pourquoi motema mabe ya boye? Diable ngwa kotela kyo ya boya uti wapi? Oya ko bomisa mama obi malédiction nini oyo memi ndeko mobali. Obi pasi nini oyo tiki na mitema bandeko na yo. Ata lelo bongwani, ata lelo changer. Est-ce que pasi wana na motema bandeko na yo okolongola yango parce que liwa mama na bino euti na mutu na yo. Euti na makambu na yo na ba menace na makambo yo sali. Ne mama koki ko supporter ngodi. Mama akufi. Après ba membake na nini balobi ke non bo traiter yango en famille pour bo perdre nyonso te bo kabula. Mwana wana o abomisi mama na bango netolo bana bino na minto mo est parti na ya mukie o bakatela kie a matisi de étage. Mama kufi pas même ceux qui combien de mois ceux qui nini a matisi étage. A sala kate aza kuluna to ebite mbongo oya matiseli étage wana. Point d'interrogation de oyo famille ezomi tuna na minute oyo azwi mbongo wana wapi. Histoire a passé hein. Soza parents oyebi passe oyo. Donc oyebaka l'histoire oyo ka passi. Oboti mwana na yo kaka pamba boye mwana koli a se révolter contre yo moko moboti. Contre yo moko. Yango tolobara ke moboti il faut déjà ko banda ko baloba nzete ko babanda déjà ko dresser nzete tango eza mukie. Au fur et à mesure nzete zokola yo pozo ozo encadrango po etenga mate po olia ba fruit nango te plus tard nzete ya okoma mulai ekwei. C'est-à-dire quoi? Tant que tu bota bana, tu es bani ko sola na bana. Bien sûr, baloba ke to bota bana, to bota mite mate. To bota bana, to bota mite mate. Moi na ti okoma na niveau ya sala mama na oboy. C'est quoi na mote mate? C'est quoi na mote mate? C'est que o ba o kutu batikali kutu ko boma ba ngata na masasi. Oh nyonso a besoin d'histoire, ana masolo ya kafu, oh nyonso aza vraiment na posa, to beta histoire na to partager batu ba yoka, bo hésiter te bo komela biso. Et pour to banda ba live na biso kala mingi te, ba to bando sa ba direct.
Donc to banda ba direct à la mingité, je crois to bando sala ngo chaque vendredi, chaque week-end, on veut dire entre samedi ou dimanche. Eza live moroka sou ba histoire. To bando betaka ba histoire vraie. Parce que mboka na biso vraiment eza makambo oyo ezoleka, ezokamwisa batu. Il y a ebele ezo ça m'appelle quand mboka na sote donc monde to le baka monde en général makambo komi suko ça makitoko to j'espère que bote ko mona makambo e ko leka na poto bana mibale ya famille moko babimi retomber ezongel ka biso ba parents retomber ezozongela ka ba parents na minute to bi choc nini. Batu misusu na minute bazo condamner ba parents wana oh mama zazo ba papa zazo ba oui na minute bo finga ba onyeso bolingi mais boyebite est-ce que balandela ka bana na bango te eloko nini pousser bana na basala bongo na minute oyo est-ce que toyebi ba parents wana ndenge bazali likambu oyo ya bana oyo ekoki komema liwa te na famille. Nzambe kaka asunga biso ba parents faut toza makasi tozaka toujours na prière totiaka bana biso na maboko ya Nzambe vraiment asala bikamwa bana natango kalezaka boete génération oyo toyebite eza téléphone oyo ba Android bana bazo utiliser ba réseaux sociaux oyo bana bazo kota tongo midi poko ezo bebisa mentalité ya bana ezo bebisa mito ya bana bazo beba na ba âge mikie à la même yango commissie donc à se révolter contre bino ba parents neti bana oya mikie bana poto wana soki ba parents mo ba kena bona brutalité poto bakanga ba parents ba pesa bana ba raison. Vraiment ça fait très mal ngando les padres babi ngando les padres bilele yo ngando malela bambote na esika ozali bon continuer ko partager mes missions awa dès kana zo sabino ki awa bokozwa vraiment nyonso ba analyse awa bokozwa ba gag awa bokozwa ba histoire vraie awa bokozwa ba émission bokozwa vraiment ba émission ya ba genre nyonso Demel TV nde makambo. Donc voilà, to komi na biso vraiment ko chiter parce que to roloba na biso mingité histoire yango wana bokomi la biso bo pesa biso ba idée bo loba bo s'exprimer na ba commentaire parce que komona mama okokota mabele ne loko oya ye moko abundeli mais atiki yango kasuka souci côté mama na motema souci ebomi mama boye biso na ministre mwana wana ana bilakeli malamu to ana bilakeli mabe point d'interrogation toza banzambe te to juger te mais tozo solola parce que nzambe pas nzamba makamu nzamba limbisaka na em sumo na pa osenga ne bolimbisi mais okotisi mama na samabile voilà to komi na biso na suka ya lisolo na biso to komi na biso ya suka ya makambo na ekinango poto meka mpe ko sola na bino bo continuer ko aimer bo continuer ko partager bo continuer ko commenter parce que ko commenter na bino ba conseil na bino pe ba ko loba na bino et ça la ke biso vraiment to vimba et ça ke biso vraiment musala évoluer et kende liboso parce que si on a tel bobité kuna boba boité na bongisa te boba ki bo na continuer bongote. Tokutani prochainement, je dis un grand merci na batu nyonso balinganga na ba openo bolingi na bino ngate na bike bolinganga. Oeza bongo Cynthia Mbombo autrement dit le Kilimanjaro de la presse moi popia gaillard, moi popia nene. Boboy osal mokili na yo hein. Merveille na sima caméra talara yo, papa Bilili, babi mobala mbinga, mobala mulai makraspe mwindu bazui wapi. Je dis encore un grand merci na ba sponsor nanga na batunyo surtout au balinganga. J'ai dit un grand merci na famille nanga mobimba. J'ai dit un grand merci à ma fille chérie Mishka Moussaou. Je t'aime beaucoup maman.
J'ai dit encore merci à maman nanga. Na binga quand même beaucoup banque hein. Voilà maman abotinga Micheline Kongolo. Mbote na batunyo surtout oyo ba Rolanda émission oyo. Mbote na bino déjà. Base na mumba ya Afrique du Sud, précisément na kata Cape Town. Lovibi la mbambi yo na bossa na kaote mon pote. Dorcas la fille noire hein. Babi Ornella Maizo brida otete. Bambote na yango wana babi mutete la solo Amsa Chimbalanga papa na Kitnis. Babi Alain Chimbalanga grand garçon tant fumu Paulino Mutatike lamba na défaut babi un américain perdu en Afrique du Sud. Bon s'abonner, bon partager mes émissions parce que beaucoup soignants surtout au Bosakanango vraiment pour ça ce qui nzambe azongité to kutana Isaac elle est le contremaître de la presse nengina bossa na C4 lidobi. Babi prochainement tozalanayo bonne guérison nzamba yokayo abiki sayo vraiment au koma bien. Tokutani prochainement bisous bye.